Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, balingaka mwasi lolenga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Bondea bandeko na kati na réflexion naye kopesa kaka kopesa réflexion na ngai na motuna oyo batengaki kotuna ete na ntango ya kala banda kobenga bachandik basaint Jean presque basala nzambe mingi banda kobenga bango basaint. Mais na ntango na biso batuni soki basaint bazali mpe soki tokobengaka mpe basaint na ntango ya kala bandaki kobengaka basaint mpo bandaki mpe kotambola na kobanga nzambe bandaki kosala mpenza oyo nzambe alingi yango bandaki kosala yango babengamaki basaint mpo batambolaki mpenza selon bible yango babengamaki basaint. Na ntango na biso eza pasi basaint baza te mpo makambo mabe kutu eza mpena makasi na basala nzambe ka bango baobengaka basala nzambe wana bango kape batuna makambo mabe makasi yango na moma oyo na ntango na biso eza pasi babengaka basaint na ntango na biso basaint baza te yango na réflexion na nga mokola lelo char obotika malamu.